bande ko batali bino mo zola na mission za kabu kabu awa donc opesi moi boyi afimi ko ye a confirmer que vieux kin que c'est mené ya kwa mombo son âme repose en paix azwa ki komo wana ya afimiko et pas ya ye moko afimiko donc asepela na petit mo bogar courageux mama forme banini nde alobaki apesa mwana na ye kombo ya afimiko wana nzembo se bimaki ayembeli pi petit na ye afimiko sima nde ayo opesa mwana ye donc ye alobi kombo ezaka na 2 personnes bakopo autant mwana ye mene na ye moko esili donc so okute na afimiko na nzela to na mboka ni boza o na Paris o na Bruxelles o na Londres o na Canada donc fo bakanga ye basinga bamimela biso ye ana kati ya royaume po totumba ye po alingi komwane beba te bato bazozonga deso excusez ndeko na ngai papa na alingi na rectifier eloko moko olobi wana omoni kombo wana ya afimiko eza na 2 personnes bazo mériter première eza na ngai moko kolo kombo de 2 mwana ya kwangolo zonzo tinkesere menea mais omoni oyo batikali kombo topimela yango mutu te ozo comprendre kombo topimela yango mutu te parce que Yesu azalaki mwana nzambe mais ba Yesu mususu pe bazali donc toboyaka te Jean akozala mais ba Jean mususu bazali mais ba Jean mususu wana baza ba Jean Baptiste te donc eza lokola afimiko ngai oyo afimiko lelo oyo le vrai afimiko après ngai eye na mwana na biso oyo mwasi ya vieux king ya kwangolo zonzo bon oyo batikali wana bazwa na bango me balobaka kombo ya vieux mene ya te parce que bayebi na bango explication ya grand prêtre te bavanda na ye te bayebi idéologie na ye te voilà oyo ngai na kwa correct bandeko ya mwana pesi précision afimiko ye wana alobi wa o baza pe bakombo afimiko mais histoire ya afimiko ebandi pa na ye après ye o tu bakiti wana babazola mo bakumu mais afimiko to kaka ye otembesili ye azalaki pi petit eminata eminazo beta na vis-à-vis bamigo ajeni témoin bavi na nga modizo na Londres témoin bavi na nga Dauda témoin mokili mobimba kasavu bwana o bazala kata kasavu mutu na nga nguvulu na kata ngola témoin ya baneko ya ngembote ya baneko ya koti na kati ya Victoria Loison vebi ke wala petit na ya fimi kwa koti wana zana nous sentir vraiment que forme zo beta ma pratique de maramwana te de celle mutu na démal ya forme ya ba griffe nyonso to na kata Maroc ezaye afimi ko to mona na démal nyonso to za na kombo ba chemise to ya kombo donc auto boluka au mona na kati donc ça tricage to kinana ba caméra to mona vraiment que non afimi ko yo ya moi ko confirmer le pona to bomona bondima donc toujours continuer afimiko awa afimiko lobi aza artiste apana comme afimiko yemo aza artiste c'est que toujours que le découvrir que non afimiko étant que artiste na poko le to yeba comment évoluer comment ayemba na banani malgré mene ayemba akuta na est-ce que ayemba ne mene akuta na ba grand prêtre ni ko ayemba na ba na parcours na étant qu'artiste pourquoi afimiko peut imiter le rôle ba batu musu ba musicien musu ya minino ba komo na banza renommé abimite pour na nilo ligo empêcher que abimate en tout cas boboka mituna sikoto komi na pona biso ya mibale afimiko étant que artiste afimiko oyebisi biso zali alanga nzembo mena ki alanga nzembo na kini album te pako moko ezoko ko ba découvrir que oyembe pa nani obande pa nani kaka vie kesi ntapesa kwa lenyona tozoka oyembo zali muka fanatiki ya otala musique ya oyemba poto ki ma voix batale ezali parcours no siko ya musique obanda musique pa nani ozo lenya musique pa nani idole na yo nani ngai vraiment merci beaucoup papa na question na papa journaliste ndeko na ngai tonton na linga ba question na yo mingi osala pe musala na yo malamu ngai na bandi musique d'abord na bandi na chorale na longwe na chorale na bandaki nanu na ba chorale ya ba gimbangiste na longwe na gimbangiste na ke na chorale ya catholique parce que na tangaki nanu na gimbangiste après na tangi na catholique na internat donc na gimbangiste na Nkamba na sali 4 ans na ye na Gomé Matadi na ba Congo ba yebi ba Congo na tangi na Gomé Matadi na sali lisusu quelques années kuna donc voilà na bani na chorale après chorale nde na Kisasa
naye kobanda musique na ngai epai ya na ba orchestre mike mike ti naye kokoma epai ya président Eboza Lufwa asalaki orchestre moko kombo nango les triomphes mbinza kuna tobeta na bato ebele oyo bayebani lelo bamasa ebele bakota quartier lake baza kuna moko mpe aza kuna ti lelo leki na nga abetaka guitare basse Blanchard ya Rocky epai ya vie na biso mopao donc ye ayebi so kotuni petit Blanchard akoyebisa yo ke non wana bavie donc biso tobandi musique wana epuis nabeti baorchestre ebele papa soki nabandi kotanga tokokóma ti lobi na ntongo nabeta ti na basanta na vero na Kasavubu tobanda korepete pa vie Pumpulu Wai naza na vie na ngai na mbinza vie na nga Mfumweto Yawe ye vie wana banda kolalisa biso te tokobanda koyemba de 18h ti lobi na ntongo oliengu bakana lipame ozoyemba Mfumweto Yawe grand prêtre na longwe kuna ba orchestre bele na beti na ba hypen na ba master mususu na beti na ba chic elegance na ke ko beta na côté ya ba cité verte neto kita okenda ba Congo garçon mo azalaki wana Selika ayebanaki mingi mwana ya Makese oyo yoka na mpire babwaka alutala Makese mwana na ye kuna ba grand musicien ba bana oya kuna lokola ba Adolphe de Mingeze ba to bele. Donc voilà, nasali ba parcours ebele après kuna na yeko beta pa ya grand ngai Rajakula na station Japan kuna na beti na vandi pe moi mikolo ebele mais tellement que kuna ezalaki orchestre yaya lingaki te ezala lokola ezaka orchestre famille donc nazalaki un peu mini pena na quantité après kuna nde na ya kozwa chance ya kokutana na les grands frères na ngai de fait Joe Postel le grand Munyaka a formé pendant 12 ans. Il y a formation, il y a koyemba. Donc voilà. Oyo ngara wa koyebsa yo, pour la nanywana, il y a moi, voilà, ndenge ma